Naibite so obotama na poto biokola poto bio ya poto. Ti na yakoya. Oya koya. Na yakoya. Bandi ministère depuis Afrique, depuis Congo. Depuis Afrique, ouais. Depuis Congo ça les ranzam. Ouais. Tala nguya oyo zaki na ngo na Afrique. Na lelo. Pourquoi ba pasteur mingi na ba évangéliste to ba sali na nzambe na biso mingi. Soki azana mboka ya Afrique. Ozo senti que oui nguya zo bikisa batu maka miracle zo sala maka bebele. Mais comme si force wane diminaka so bokomia na poto. Est-ce que bo ba mate ya kalezalaki bazote ya mutu ndenge na okende lola. Mais lelo ezaka kindoki. Na Afrique bo note ya biso nazomona voyage pour na yo voyage en kasina ye poto après sikoto yesu na poto to la libino na église nazomona libala pour na yo frère abali lobi babengani lobi le suskuna omoni ke bozo kanga batu bandoki presque partout ba mateya na bino ezo panza ba église na bino même awa na poto ezo panza ba foyer ya batu ba mabali ezo panza na batu tout bozo kanga pourquoi bo prêchaka toujours kindoki na ba église tout le temps. Est-ce que bo ba mate ya kalezalaki bazote ya mutu ndenge na okende lola. Mais lelo ezaka kindoki. Na Afrique bo note ya biso nazomona voyage pour na yo voyage en kasina ye poto. Après sikoto yesu na poto to la libino na église nazomona libala pour na yo frère abali lobi babengani lobi le suskuna omoni ke bozo kanga batu bandoki presque partout ba mateya na bino ezo panza ba église na bino même awa na poto ezo panza ba foyer ya batu ba mabali ezo panza na batu tout bozo kanga pourquoi bo prêchaka toujours kindoki na ba église tout le temps. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esiko yo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musapena liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon messana, kota labiso, na chaîne Oyo Congo Révolution,
merci na ba partenaire nyonso oyo bazosala na biso, merci na ba abonné na biso tozopesa bino toujours bonne année parce que na to 6 mois ya janvier te. Merci na bandeko ya Brésil bobengi tellement ebele na États-Unis na Canada, pourquoi en Afrique bandeko ya Maroc to bosani bino te, je crois équipe technique Mobimba ya Congo Révolution to kosala na bino na moment ya Cannes dans na mois ya décembre, équipe Mobimba to longa Paris to vana na bino pendant 1 mois pour na musala ya Coupe d'Afrique na mboka Maroc. Alors merci les sous na bandeko na biso ya Suisse na moni invitation na bino, je crois ceux qui musala et permettre vie de mon année na kozala na Suisse na bino ensemble lelo et za la week-end moko na be un week-end béni, donc ça veut dire week-end moko ceux qui na yambi mosali na Nzambe na mona ka déjà que biso tout toza béni. Alors na kata chaîne nous toza presque na biso ba charnion so to yamba ka basali na Nzambe ko hésiter toza homme de Dieu otuna kende ni biso ba pasteur te bona place na bino ba commerçant bona place na bino ba musicien ba politicien ezali chaîne o yambaka presque makamunyo so wana to bosana te ba ndeko ba comédien pe to bosala bino te lelo to bozala béni na mosali na Nzambe a witi musika make kaka wana France, mais il y a Longwe Libanda, il y a Lyon ayeko tala biso na plateau na biso na Saint-Denis na kombo ya pasteur Alain Kibasala. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Bonjour papa David Mombele. Ah, to banda na ko bondela ou bien to banda émission? Bien sûr. D'accord. To bondela kasi. Ok, prions. Elohim, tendre Père, nous te disons merci une fois de plus pour la grâce que tu nous as accordée en ces moments. Père, la Bible déclare que tu es le maître du temps et des circonstances. Nous te bénissons pour ce temps précieux que tu nous as accordé par ta grâce. Seigneur, je recommande ces instants entre tes saintes mains, qu'ils soient un moment d'édification, de grâce et de faveur. Et toutes ces personnes qui suivront cette mission, Seigneur de gloire, qu'ils bénéficient la grâce venant de ta part, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ah, papa, allez. Bonne santé, bonne année. Bonne année, merveille. Merci, papa David. Santé, ça très bien par la grâce de Dieu. Voyagez l'équipe bien, on va à Lyon. On va à Lyon. Bonne bande à Lyon. Bande à Lyon, baza très très bien par la grâce du Seigneur. Voilà. Église paysanne à Lyon. Église paysanne à Lyon. Ok. Comment église est ça? Église Ezali, église évangélique Pierre Vivante. Pourquoi Pierre Vivante? Pierre Vivante parce que notre Christ, on l'appelle la pierre vivante. Et déjà, la Bible dit que la pierre qui était rejetée au bâtisseur, il est devenu la pierre principale de l'angle. Alors, par rapport, il y a Combo, il y a Église, Dieu m'avait donné la vision d'un livre, il y a 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Si je peux lire. Bien sûr. Ouais. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, au moment que awa ba zobenga Christ pierre vivante, ba lobi rejeté par les hommes. Donc précieux devant Dieu. Alors abi biso loko la ba pierre. Biso loko ba pierre to former corps moko pour na édification. Il y a corps du Christ pour na offrir ba sacrifice moko spirituel et pananzambe. Donc comme Christ et la pierre angulaire, nous aussi, nous sommes de pierre parce que nous croyons en lui. Voilà. Père spirituel, Père spirituel, Langa, est docteur Justino Tambwe Lambert. Si vous avez une différence, normalement, tout ça, on a combien de ministères? Tout ça, on a 5 ministères. Tout ça, on a un ministère apostolique, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais lelo pourquoi mingo et bima, mingo mukili bayebi, babenga bino nyoso pasteur. Bon, pasteur est par rapport à la fonction. Par exemple, un gars, naza évangéliste des ministères, mais naza pasteur de fonction parce que je gère une église. Donc je suis un berger dans une église.
Donc voilà la différence. Voilà, biso bato bazotala biso presque partout dans le monde entier. Tokomeka lelo vuma ko solo la makambo ya Nzambe. Webi nguya oyo. Na ibite so obotama na poto bi okola poto bi oya poto. Te na yakoya. Oya koya. Na yakoya. Obandi ministère depuis Afrique, depuis Congo. Depuis Afrique, ouais. Depuis Congo ça les Nzambe. Ouais. Tala nguya oyo zaki nango na Afrique. Na lelo. Pourquoi ba pasteur mingi na ba évangéliste to ba sali na Nzambe na biso mingi. Soki azana mboka ya Afrique. Ozo senti que oui nguya zo bikisa batu maka miracle zo sala maka bebele. Mais comme si force wale diminaka so bokomi na poto. Merci Papa David pour la question. C'est une très bonne question que tu m'as posée. Par rapport à ça, nguya ya Nzambe diminaka te. Mais dans la spirituelle ou dans le christianisme, il y a des choses qui empêchent le Saint-Esprit de se manifester. Il y a des interdits dans l'Église. Prenez un exemple, la compromission. Pourquoi je dis le mot compromission? Lorsque c'est lui qui conduit le peuple de Dieu et qui pide, par exemple. Ça, c'est un. Deuxièmement, si quelqu'un ne prend pas le temps de prier, c'est tout à fait normal, Papa David, Moutou a vivre une manifestation, il y a Saint-Esprit. Bon, entre guillemets, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront crié en mon nom. Vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez les serpents par la queue, vous boiverez les nouvelles mortelles, et vous imposerez le main aux malades, et les malades seront guéris. » Ce qui veut dire, mutu nyonso oya croire na Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui l'accompagne. Qu'est-ce qui l'accompagne? C'est le miracle. Maintenant, cet miracle est manifesté dans la vie de l'homme lorsqu'il a la vie de prière et une intimité avec Dieu. Malheureusement, il y en a des gens qui pris en Afrique, ils ont sambela, ils ont sacrifice, mais tant qu'il y a poto raison liboso caillou, il y a poto temps exaté, il y a poto marambebele. Il y a ça que ministère tout monde qui une onction à vivre le ralentissement de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que il y a plus le temps de prier, il y a plus le temps de gêner. Par exemple, moi, sur une anda kunanga ngana li ata musu na momo na tamusu cette fois na momo bimba Na okite. na momo bimba sur une musu na li aka 7 fois ou tamusu 8 fois. Cela dépend ya l'orientation de Nzambe pesanga. Parce que je gère une église na koki koza lokola batu nyonso te. Voilà. Lelo, est-ce que vous comprenez, pasteur? Mateya, ni ne sali et continue à l'église, lelo bato bazo bika vraiment les sous maté. Bato comme même na doute ya Nzambi, ba comme ozwa neti et comme le quoi place mo ya donc pasteur kaka donc bato bazo bika les sous maté so yena ko comprendre vraiment. Bon, ce qui fait que bato mingi ba bika te, premièrement, ils en a deux aspects. Un, ils en a bato mususu bazoya na église. Au moins, dans le livre, il y a Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas, 6, il dit que Christ a dit aux pharisiens que je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mangera ce pain ne mourra pas, mais aura la vie. Maintenant, quand les gens voyaient ces langages, tout le monde se posait autant de questions. Or, parmi ces gens-là, il y a qui vraiment pour Maloba. Mais malheureusement, ils ont uniquement pour lipa. Alors, on a 4 églises, premier aspect, ils ont des chrétiens uniquement pour la mikanda, pour la mabala, pour la misala, c'est-à-dire qu'il y a un aspect physique. Et deuxième aspect, ils ont à côté de pasteur. Alors, puissance, il y a Saint-Esprit, ils ont se manifester sur ce pourquoi. Parce que tout le monde a commis trop charnel. Au lieu, il y a trop spirituel. Au moins, l'église, ce qui est commis dans la monotonie, et commis dans l'habitude, et commis dans l'association, et commis dans la club, et commis dans l'endroit, c'est-à-dire, sangana. C'est-à-dire,
c'est difficile pour vivre les manifestations à Saint-Esprit. Or, dans une église, hein, dans une église, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est-à-dire, l'église est une maison de Dieu. C'est-à-dire, dans une église, il y a l'endroit où Dieu se manifeste pour que les âmes soient sauvées ou guéries. Est-ce que vous avez les alaki basote à Moutundegeni na Okenelo là? Mais les lois zaka kindoki. En Afrique, vous avez un biso. Nazomona voyage pour na yo. Voyage en kasinaye poto. Après si koto yesu na poto to la libino na église. Nazomona libala pour na yo. Frère abali lobi ba bengani. Lobi le suskuna omonike bozo kanga batu bandoki presque partout ba mateya na bino. Ezo panza ba église na bino même wana poto. Ezo panza ba foyer abatu. Ba mabale ezo panza na batu tout bozo kanga. Pourquoi vous prêchez toujours kindoki na ba église tout le temps? Merci, Papa David. Déjà, la Bible dit dans le livre des Hébreux, si je ne me trompe pas, la Bible dit que nous courons vers un but pour remporter la prix de la vocation céleste. Et ce qui n'a costé un pas en arrière, na uti koloba que na quatre églises, ça dit et comme un système moko ya mon message normal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie des prières. Bon, comme on a prédication, prédication, justement, on a solo la boye, on a comme un domaine, parce que nous avons un pasteur. Gloire à Seigneur. Papa Bambote, papa comme on a dit. Papa Gilles. Ah, Papa Gilles, Bambote. Qui est pasteur Barouti. Ok. Branham. D'accord, ouais. Mais, ce que nous avons dimanche à sauter, au senti que nous avons sauté. Mais les lieux comme nous, surtout l'église Mingi à Paris, à Paris. L'église Mingi à Paris, si on a vendu dans l'hôtel, on a attendu là-bas. Ok. Na côté la chaîne là-bas, on a attendu dimanche. On a attendu ningi ba pasteur à Oteya Makamuto. Mais je vois c'est comme si vie de loin, on s'en est théâtre. Donc ça veut dire ezaka masesi na masesi. Oh, il y a petit proverbe, oh, il y a petit boy, neti ba mbwakela, neti ba jeton. Là, je voulais comprendre. Quand beaucoup de ma bande en Nzambi, vous m'avez pas un ami sur Nzambi, qui est mouta côté église, a bimi na quelque chose na matoi nae, qui a bimi na ba proverbe na matoi. Déjà, Papa David et le Kolobi, est très très important. Bilobi, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pour être poussé par l'Esprit de Dieu, il faut avoir une intimité avec lui. Comment un homme peut avoir l'intimité avec Dieu? C'est dans la prière. Si tu ne pries pas, au moins même un message de Théaka. Il y a des gens qui taillent la connaissance, qui prêchent la connaissance, pardon. C'est-à-dire, nous sommes histoire moko inventée. C'est-à-dire, azote eloko moko yili kana mutu. C'est-à-dire, bajar ba message wana, eza ba message moko édifiante. Eza ba message moko et comme jamais perfection na vie à mutu. Mais eza ba message moko eza juste pour faire plaisir aux gens qui viennent à l'église. Or, tout dans le temps, il y a que ça, la plaisir n'a pas peuple de Dieu. Nous courons vers un but pour remporter la prix de la vocation céleste. Parce qu'après cette vie, Papa David, et là, il y a encore une autre vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Donc, pour battre, par exemple, sur le temps de la fin, c'est-à-dire là, il y a un enseignement sur l'eschatologie. C'est-à-dire l'eschatologie, c'est un message qui se focalise plus sur le temps de la fin. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, Papa David, peut-être na peur. Hein? Na peur. Si on a bien été à tous les sous, on a longue église. Ah, et comment rappeler? Ah, mais bien sûr. Si on a été à montarotique église. Or, biso toté à kate pour montoatique église, mais toté à pour montoa changer l'obi akuta nanzambe. Donc voilà. Voilà, lelo oyo bokoma na pasi hein, au mona pasteur mususu ne on va na Lyon boy, oye Paris une église moko boye pe batikeli o cher otea. Comme si ba pasteur mi balinga otike bonga na bango tea. Normalement. Déjà, méfions soignez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des interdits au côté de l'église. Premièrement, ils en a batu mingi ou peut-être baza désorienté na katia évangile. Nous sommes côté dans le monde de la magie, dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, pour nous attiquer la yo cher, il faut vraiment azala pousser par l'esprit ou révéler par Dieu. Parce que rien que la prédication un jour mon papa David, au qui communiquer sémence mon qu'on a peuple de Dieu ou est détruit via bat. Bilobi on donne ce qu'on a.
Ça dit, okoki jamais koleksa mutu nyonso na cher. Cher et cher pour ceux qui sont chers. Donc, cher eza bisiko kopé sa vie, pour kopé sa kufa. Donc, yango ba seda kango dans n'importe qui. Miracle le couteau ezali. Bon, miracle le couteau ponangé ça la raté. Bon, onyo sezo leka, onyo so prophète Denis les abimé ça qui pona bino nyonso wana. Ba miracle on ezali le couteau bezaka solo. Bon, par rapport à la conception naie, aza muto peut-être à sa recherche koluka koyeba na groupe to na bande moko ya batu oyo basala ka ba miracle fausse. Donc pour na bango peut-être basala ngona ba raison moko x y. Mais pour nanga nebi que miracle fausse ezala raté parce que soko sel miracle ya lukuta lelo lobi sima lobi koyebana. Mais ngana yebi que miracle ya solo existaka. Miracle ya solo existe na mutoyo azana nzambe azana vie de prière pe azana vie ya ba sacrifice. Papa David miracle ya solo existe. Ngamono yebisa yo naza témoin oculaire ya miracle. Et peut-être batu bayo kaka miracle. Ngamoko naza témoin oculaire. Je n'amina ba nopeso ba témoignage émission aussi la ba témoignage silité. Maintenant épinglé mois de 3. Nangola, en 2006 ou 2007, si je ne me trompe pas. Ils ont dit que y a moisi, ils ont âge de 26 ans. Bon, les téléspectateurs vont expliquer ce qu'ils ont un terme utilisé. Ils ont réglé pendant 5 ans. Akoma pal, papa David. Akoma pal, bandeko bat kimaye batubele, libumu vimba ibo. Bakene na hôpital nyonso ya minene. Ndeko wana libumu tikala ko kitate. Ba benda ba mai ba sala nyonso tikala ko kitate. Alors na terre en église moko juste pembe na bango. Et tante na ye azo prier en église wana. 2 semaines après tante na banga moninga comme par hasard et puis nga mais papa to luka kanga binga yo promini na expliquer nga. To comme nanda ku ba expliquer nga problème ango ngai bon prometté to banda prière. Papa David, premier jour, il a prié. Deuxième, na butu nzamba olakisanga bache ba sanimo kona libon. Ba sanimo we uta ba Brazzaville bo izali na ba flair. Bache sanimo wana. Na ngona kumi, na banjo kumi sanzambe. Na tongo na kei to bandi prière. Pendant l'adoration na yoki mutu abandi ko ganga. Na ko ganga na ye, ngaka ntam sous Saint-Esprit asimbiye babilo mo abongo. Nde mama na banga zaki curieux akendo yeba tuni mais problème ni na bine na zabu na za kopola nde ay ko signaler ngabi moi na za kopola ba changer. Or tant où tozo prier wana ayoki lokola na sena mo bakati na gilet tiens makila e bandio bima o ya sala 5 ans na ne bimate. Donc le plus grand premier miracle liboso na mona na ministère na ngwana ya mibale awa ndeko moko soka zuzemi ya mwasi ebimaka ala na bana mibala mibali soka zuka ke ebimaka eleka 4 mois te papa David e ba ko kutantenanga ya so mo kani to kutani boye e sili soko zuzemi e obimate même mukolo ko zuzemi ya oyebsanga et c'est comme ça qui s'est passé tanga zuzemi ya oyebsanga na bandi ko prier pour na ye 4 mois papa David 4e mois pardon ba maintenant c'est bandi abandi ko saigner banini soka benga na psi mama ko benga nga pona mambo wana te benga nga pona mamu susu 5e mois 6e 7e 8e mois omoni mibalo bazaka un peu moi dire na basi maramu nzambe donc faut au convaincre vraiment même bal na ye a se permettre na 8e mois a psi ta kende pa mutu na wana yemoko apesa kombo ya makambo nyonso donc moi na porta kombo nanga kecha ki basala tout à l'heure donc ngam na pesa kombo nanga voilà lelo ceux qui ont prié pour la bandimi au chasseur milimu mabe non oui tant au chasser mulimu mabe dimanche oyo akei babimi na zota mutu komi libéré au sekini continue na oya dimanche oyo elandi wana lisusu kaka ye ndeko wana lisusu mulimo ngo azongi lisusu ochasse lisusu dimanche wana kuna ndenge moko dimanche de kozwa mutu
ane mobimba milimu mabe bakenda ka bazongaka mais nga na yebi Yesu achasa milimu mabe une fois balunga bakenda pourquoi bazongaka kaka na bato bino bobondela ka bayaka ka kozonga tout le temps milimu mabe bakenda libela te comme si bato sa bino te non eza question bo bisoté na tanga verset moko na psakio Marc 16-17 voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom vous chasserez les démons tout ce qu'on a wana. Alors, dans le contexte, Papa David, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais ce que nous devons savoir, que la délivrance est processus. Cela ne veut pas dire, si on a bengani mili momabe lelo, mutakuei na se et sili, et un processus. Non, pas ce exemple moko. Toi na poto non? Papa David a vendu, nzamba sungi a moi quelque chose, alors non non non, na sombanda kuso sombi terrain. Na kin to benga ngoni lupangwa est-ce que soko olala kuna olala te point ils a terrain terrain donc il faut basa la plan batia fondement et tout babando matza ata soki ndako mati mais soki silité olala kuna te c'est comme la délivrance est un processus donc bako benga na milimu mabe lelo c'est-à-dire mutu wana faut na suivi ya délivrance na ye parce que mutu a déjà possédé na milimu mabe soki benga ni milimu mabe ekei il faut mutu na suivi pourquoi parce que baza na facilité à kozonga parce que ba empreinte na ye etika na monde ténèbre soki suivi ezate porte mon comme muke et ko sala ke mutu wana akokali susu ko vivre makamoko ya grave na vinaï donc ce ba chasser milimo et ko bima et l'obité que mutu wana za délivré complètement il faut suivi et salama jusqu'à ce que mutu wana koma complètement délivré siko ni nezanga ka bosala parce que basa bandimi na bino ni nezanga bosala suivi wana que dimanche le sous oya ko bengana bon suivi wana ezo dépendre aussi na mutu. Papa David, ce moutou a béli, aucun hôpital, va prescrire médicaments. Est-ce que les médecins ont que Papa David faut me la kiss natongo chaque jour? Yomoko. Donc c'est comme ça. Ce qui moutou a bandi à côté d'un processus à délivrance, il faut en manifester aussi volonté. Premièrement, il y a qu'on répondre à un culte, il y a qu'on a un programme établi pour la délivrance naïe. Et puis, Moutouana, il faut assez donner vraiment ma casse dans la vie des prières. Parce que, yo outi quelque part, nous, on s'est détaché. Mais à peine, bah, outi banda délivrance na yo, mais bah, prier pour na yo, yo mon le coin d'être se libérer. Au côté de la distraction, au côté de la makambo belé, ça dit, c'est tout à fait normal. Moutouana a causa toujours kaka, ça dit influence dans le mauvais esprit. Ça dit, bah, bengana kamili, moto délivrance, et zalaka, et kokisama na vie à moutou, lorsque moutou yemoko, tant le processus est bandi à manifester volonté, vie de prière, et puis il y a un sacrifice à tirer la présence en Zambé pour délivrance naïe et koka causa la maintenir. Est-ce qu'il y a un ministère naïo? Merci, merci vraiment, Michel Kombe Aigle. Un ministère naïo, moi, c'est à côté. Nakoloba, oui. Pourquoi oui? Déjà, apôtre Paul azako pekisa moi si ate to alobate na kati ensemble. Mais dans le livre de Joël, Bible lobby, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je le ferai des flammes de feu. Ça dit, lorsqu'on parle, je descendrai mon esprit. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu a légué à toutes ces personnes qui croient en son nom. Ça dit, la femme peut prêcher. Parce que, à Zui, comment dirais-je, ils avaient reçu aussi l'onction du Saint-Esprit. Mais sauf que dans les ministères, on coûte à thé, apôtres et à moi aussi. Parce que ce au monde qui est parmi les apôtres et à moi ça a quitté. Mais qu'on prêchait à quoi qu'on prêchait. D'accord. Maman pasteur, maman Zandako. Maman Zandako. On a mon alliance dans mon
to pesa maman Mbote Maman Clarisse. Maman Clarisse zama pambola yo na bana place au talabiso. Maman pasteur azana rôle ni na kati ya église. Question za kitoko fort dans les questions mabe maman pasteur musala na kati église ana rôle ni azali kaka madame na yo ou bien aza sœur net ba sœur nyonso na kati église. Parce que ce qui na ministère ya bandiko na biso ya Branham ba maman pasteur net ma mère aza maman pasteur te ba bien ka maman pasteur te ba bien ka banka sœur donc aza sœur net ba sœur nyonso. OK. Pino l'église de réveil maman pasteur a un rôle ni premièrement maman pasteur aza sœur le ko la ba sœur nyonso. Et deuxièmement bazola tissé combo ya maman pasteur parce que aza moisi ya pasteur. Alors maman pasteur ya liboso azali mutu yo azo soutenir ministère ya mobali na ye oyo nzamba pesier. Alors si elle a aussi la grâce, elle peut prêcher comme je viens de te dire tout à l'heure. Mais maman pasteur na kat église ezali elingi kolobate que il faut kaka azala na poste moko soki aza na appel te, c'est-à-dire akozala na rôle moko oyo ako exercer na kati église soki aza na appel, mais soki aza na appel te aza lokola sœur nyonso na kati ya église. Pasteur bato bazotala biso ebele na monde en plus oyo eza chaîne monene oui oyebi lelo bato bazo benda ba trouble na kati ya église ba songi ba groupe ya batu omoni nde bozaka na église na mino tika na episode vérité ya sona lo papa tam susu donc voilà omoni na ba église nde bazaka wana presque na ba église ya ba congolais ba koma ba maboke ba groupe mais so bovani bobo kansa mutu moko mais omona groupe na oyo ba solola te groupe na oyo ba solola te groupe na oyo elekaka te na l'église na bino mais soko vandi otali muta sema ba trouble wana nyonso eza ba maman pasteur. OK. Ba maman pasteur ba sala ka ba désordre makasi na kati église ça veut dire alingi ba sœur nyonso ba bando yoka oyo yazoloba nangana comprendre est-ce que komela yo pe ko so ba sœur ya église ba ya osa musala ya ménage na ndako na yo po awa salamaka awa même na Kinshasa salamaka azuma ba sœur na église ma pasteur abengi bango lelo tour na yo mto sokola bilaba bana yo mto lamba yo mto sama pasteur achima kona mesa ata na TikTok bon nga ko komela ngai ko mama pasteur ko zwa ba sœur ko be émission te ko pasteur pardon ko be émission te émission ki toko ko pardon toza na yo papa David na ko ya obebi sango ko bebi saki yebi sanga vuma ya on a yebisa oyebi ke salamaka bon yo mto so informer ngai pasteur yo ebité ki bandimi mususu bakoma bana misala na bino bon kokoma bana misala c'est trop dur. Oui ba ma pasteur yo bato ko yeba te mais yo monika sœur Florence aye a olamba yo ebika sœur Florence otali kuna sœur Florence vendredi aki moni samedi ma moko sœur Nicolette aye ya wanga na biki ba mama pasteur na bino bakomisa tamu se komila yote mais nga dans le ban général bakoma bandimi mingi ya basi bakoma bana misala okomona ya bana mibali bakoma koya ko sokola voiture à pasteur émission ya bien émission ya goût ngaye émission kitoko yo nzambe pas David bokomi ko zwa na bandimi mibali bakoma ya sokola ba voiture na bino bovandi ko luana e komela yo bongana e komela ngate. Pourquoi komela ngate? C'est vrai nazana ba fidèle l'église par rapport il y a considération. Il y a respect. Mutumso akolo babité. Ngana kelelo par exemple les sœurs. Akelelo na lambela pasteur to nanda kwa pasteur et par exemple les ana bandeko bayaka bakanga bana su. Nana lambela pasteur. Non, balambela nanda kwa pasteur par exemple. Est-ce que sœur libanda, tout son nom sœur moi libanda. Akoya lamba tandis que ma pasteur azali lambeli mobali nayi. Té. Et ko salamate. Té ko salamate. Mais lelo oizo salamakasi. Bon, peut-être oyebi bana ba pasteur na kati yote parce que ba yebi ba place on na simba ba place on yango. Très bien. Na répéter na mon pasteur. Magé pa na biso salamate. Mais naza journaliste na kota ka dalaka. Oyebi ke me bana ba pasteur ba kena isu ba salon te. Il faut ba sœur wana. Sœur moi za na sala na salon na Château Rouge. Aya sa suki na ndako. Sœur moi za na tia ba maquillage. Aya sa ma pasteur na ndako na bana na ye.
Tu vois, ils ont quoi Bukanga bandimi en otage. Papa David, na côté on a na kolobanil, ne on ta oloba. Ma monsieur salamaka par la considération au yoba fidèle bazana ngi pas pasteur et puis respect. Par exemple, na kati église na ba quoi faire non? Na ina kin des salons par exemple. Mais moi na mo habiter papa, au lieu que salon nga mona oya. Ndeti ndeko mo katanga suki. Nga na ke na salon. Mais mo gabse papa, yo ko kin na salon te. Nga za mo anu na bokata suki. Donc yo zelaka nga na bokata wana. Donc ezanga te na obligé ye to na commissaire mo na musala, mais yé moko par rapport à considération et à respect, et puis à la pour ça bénéficier bénédiction ndazoya. Et pareil aussi et pas maman pasteur. Et dans la bande comme sous bazawana, la paix sur tout le monde en mbote, ya Christelle Dokolo. Ça dit yé à tout na maman pasteur. Maman na moni sou qui est bébé na mona okangayo. Donc yé moko mutatindi ete et puis okanga bana sou qui yé moko. Donc pour na yé maman pasteur aza maman na yé bana nanga baza baleki na ye sikolokola ndaku na bango akolinga te mama na ye to baleki ne baza suki salite nde ayaka donc wana na kananga mais na kaya bandeko mususu ekoza ta mususu moi comment dirais-je du genre ya manipulation lokola batu bayaka c'est-à-dire yo au profiter c'est-à-dire na générosité to ndenge batu ya considération ya respect au bazanango epai ya pasteur to ya maman pasteur c'est-à-dire mutu akomi kotinda na babiloko mususu donc wana so mutu akomi kosalango par des mauvaises intentions wana skonde mabe mais ce que ça conviction moko personnelle pourquoi pas papa David pourquoi pas lelo yo olobi bien eloko moko bandeko mingi baboyaka na plateau ka awa tato ya bango ke mwasi akoki kote ya te yo olobi na ministère na yo mwasi akoki kote pe olakisi yango soki mwasi wana aza na période na ye aza na ba règle akote ya pe bato atemi liboso déjà programme nous a proclamé et yé moko soki parce que nga pasteur na oyeba te non so ya ebisinga te mais soka moni que aza na ba période à signaler na ba responsable to na nini pour na ba koka ko décaler programme na ye pour ne pas les cas parce que mutako ki ko leka na moi ba période n'était liboso ba to prêcher est-ce que ezalaka obligé en tant que pasteur ezalaka obligé ba maman pasteur ba vana kiti liboso nde bochaka ba liboso wana peme na cher peme na bino t'es obligé t'es obligé bosala pourquoi parce que au monde maman pasteur mususu azana forme ya bien ana nzota bien ba pasteur bolimbisa ngai na lulité bino bosa basi basel na nzambe omoni ma pasteur ana forme ya bien alati su jipe ya mukuse mais avant de liboso kuta zoko kanga makona e bien te jipe l'équipe mo muke makambutu bandeko ba ota liboso pe bo préférer mi ko chaba papa bo préférer église mi fana ba papa mali ngomba ba diacre ba fana liboso komona ma pasteur na bien ma ya marque wana jipe mukuse mi pende nyo so libanda balimbisanga. Et ça, la cabine, est-ce qu'ils sont obligés? Pourquoi pas ma pasteur va couvrir na banc, net pas diminuer sauter. Même na souka, na katikati, azamundimi. Déjà kutupo na yango na répondre de papa David, déjà pas dans l'église. Maman pasteur a commis ko vanda liboso à peine il y a pas longtemps. Donc tango a commis ko servir, nda commis ko vanda liboso. Mais eza obligé maman pasteur a vanda liboso parce qu'il n'est pas pasteur. Ça dit na cette église ezali ensemble à bassin oyo Christ a pris responsabilité na mutu moko loko la berger. Ça dit yende mutaza wana comme représentant nzambe pour diriger bato. Mais ko maman pasteur ko tia wana eza vraiment obligé avant d'awana parce que il n'est pas un responsable dans l'église. Donc akoki ko vana na ban ya sima loko la bato nyonso. Mais sauf que soki aza servante bakoki ko placer la place au ba serviteur bavandaka mais ko vanda liboso eza vraiment obligé. Est-ce que ba dîme to pesaka eza obligé vraiment moi nanza me fa pesa dîme na? Oui, dîme eza obligé. Ouais, dîme eza obligé. Et papa David pona sujet oyo nalinga ki totanga verset moko hein. Totanga verset moko na Genèse 14 Genèse 14 verset Nayango 19. Hein? Verset Nayango 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham
par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu de très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, awa, n'a eu une réponse à papa David, mais il a expliqué comment il a répondre. Et dans la tout mingi, que la dîme n'a plus d'actualité. Bible lobby, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que au moment où makambu ya dîme papa David, awa toi na livre à Genèse. Livre à Genèse, ils ont livre ya commencement. C'est-à-dire awa loi bandi na noté. Loi et bandi na Exode. C'est-à-dire Abraham était dans le temps de la grâce. C'est-à-dire Abraham azaki na temps ya grâce. C'est-à-dire temps ya grâce, mais Abraham a payé dîme et pas ya Melchisedec. Le dîme de tout. A foutu pas Melchisedec. Alors, la dîme n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, mais Abraham azalaki na temps ya loi. Loi et bandi na Exode. Alors, dîme, pourquoi on a lobby est obligatoire? Dîme est la impôt, papa David. Dîme est la impôt. Awalelo, comment qu'on prélever impôt na source. Ça dit 1/10 il y a salaire ya moto. Donc, c'est comme la dîme aussi. Ça dit dîme est parti en Nzambe ou est 1/10. Ou batu ba pesaka et pas Nzambe. Ça dit est comment dirais-je? Est obligatoire na moi na Nzambe à payer dîme. Voilà. Lelo yo toko lo baké pasteur. Ndenge ozabo ngakuna kumisi Nzambe na ibite ndeko yo na yeso kaza garde corps na yo. Ou bien azaka ka frère. Aza frère ouais. Ni ne salaka parce que ngana bi muta protéger batu ya Nzambe, Saint-Esprit muta zana mutu. Ni ne salaka na kate église ozomona pasteur otamona ba garde corps. Bagade ko ba olanda landé na simalinga boucher bo bagade ko batondi surtout sono tala on a Paris na yoka mawa o na pasteur batamakasi batondi batonde liebele rola batamakasi wana ezanini po bandimio na muto abomaya zati baza bino na bino bana Nzambe mais garde corps na kati église ko sani ko kengela pasteur OK bon tabatela ka ngana ebi ceux qui ya bateli muta o nyo so batela abatela bongo donc si ko garde corps na kati église rôle les amis bon. Si on comprend bien, peut-être, Ezali, cela dépend, il y a organisation. On est sous sécurité. Pour sécurité, c'est différent. On a pas garde corps, on va pousser na paiement, na pasteur. C'est un peu différent. Sécurité, aux hommes, oui, sécurité, beaucoup sont mouvements, tout qui n'a pas entreprise. Batia, sécurité, mon apporte. Bon, ce qui est comme ici, na quatre bureau, on a échangé déjà tout ça là. Parce que rôle, faut ma, il y a cause de mouta makasi, ou bien maître, ou bien mouvement, na sima ya pasteur, rôle les amis. Ils ont dépendre na pasteur tout na responsable na muto yo baza ko sécuriser et pas ya ba maître par exemple quelqu'un qui prêche la parole, quelqu'un qui a une grande église, hein, c'est-à-dire ezana mutu mususu azo une église pour assembler là, mais azana mission moko, c'est-à-dire azana mission moko pour na accomplir par pasteur. C'est-à-dire, akoluka asa eloko moko, c'est-à-dire, pasteur akoki kozwa batuba za la pembe naye, non pas na ko sécuriser âme naye, mais ko sécuriser par rapport ya batu muso bakoki kozala mal intentionné ou na ba mauvaise intention avérée. Mais ils a biblique na mutu azala na ba garde corps. Voilà. Lelo ozotala bandimi na biso ya Congo. Tozu bandimi ya Congo. Ah na ngwe na poto. Bote na chana ya poto. So na chana ya Congo, na cheka Congo apa mamabe. Tala bandimi na bino ndenge bazali na l'église. Bino mo ba pasteur mondo lati. Vesa kitoko, chemise kitoko, chaussures kitoko. Mais tala bandimi na bino ndenge baza pauvre. Tala bandimi na bino ndenge ba souffrir. Mais bino moko ba pasteur mbongo ya bino makamunyo so ya bino boza bien na libota na bino ba mituko ya cher makamutu donc bino je sais pas nena comprendre le komoko et ça la kabino ndenge ni tabo mona ba ndimi na bino baza pauvre bino mo boza bien déjà papa David oeza question moko eza très important. Alors biso ba pasteur ceux qui ont remarqué la plupart toyebi
respecter des principes qui amènent la bénédiction ou le principe qui bénit un homme. Par exemple, nga, n'a pas ça dîme, et pas père spirituel. Nga, n'a pas qu'à replier. Nga, n'a pas qu'à ça dit, il y a que ça là, oyo eza, et l'autre comme melanga bénédiction. Mais la plupart, il y a un ensemble mingi, bah respecta kate, oyo ezali, le principe qui amène la bénédiction, par exemple. Parce que, n'est papa David, osa béni, puis osa béni. Amen. Osa béni. Amen. Parce que Dieu nous a créés dans son image et selon sa ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, Dieu a béni l'homme, a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui meurent sur la terre. Ce qui veut dire, papa David, la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction n'est pas ce que nous voyons. La bénédiction, c'est un pouvoir dans l'homme. Mais cette bénédiction a besoin de l'activation. C'est-à-dire l'homme peut activer sa bénédiction premièrement par la prière, deuxièmement par le dîme, troisièmement par des sacrifices. Raison pour laquelle, Bishop Pasteur, au monde que, comme on a des images dédiées, premièrement, tu actives la bénédiction, la prière, na ba dîme et puis na ba sacrifice. Malheureusement, ba nanzambe mingi lelo, vu des prières exaté, va respecter ba dîme et puis ba zoara temps ya ko se sacrifier. Non, on peut sur exemple mon papa David. Yo zo samba en église. Oye papa, nana musala te nzambe no apambolanga so nzambe apambolinga vraiment na koza la reconnaissez pas na nzambe ou soit na bando salela ye ou soit na ndopé sa dîme na ndopé sa action de grâce au moni tangu mutu ana musala te aye au prier pour na ye mais tant mutu azu musala pas mutu abungi akei hein mutu abungi akei or ezana mutu moko pia ki musala wana azana posa ya reconnaissance na yo et pas na nzambe. Azana pour sa reconnaissance n'est pas na et mutango ezan zambe. Siko batu ebele ba yebi le principe qui active la bénédiction te. Yango au monde dans la kati ya l'église ezana ba chrétien mususu to ba fidèle mususu baza un peu ba pauvre to bazana problème moko financier parce qu'ils ne savent pas comment activer la bénédiction dans leur vie. Na pes exemple moko avana silisa. Psaume 103 par exemple, hein papa David. Psaume 103, pardon. Psaume 103, verset na yango 1 à 2, hein. Na kenembangu ouais, Psaume 103 verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, Bible, ils ont parlé de la reconnaissance ya mutu et pas nzambe. Mutu ngo nani, ezaki mutu mona kombo David. Ndoi na yo. Amen. Amen. Ndoi na yo. Amen. C'est-à-dire, mutu wana azalaki le plus jeune de sa famille. Quelqu'un qui n'était pas considéré. Quelqu'un qui était méprisé. Abandonné, négligé, sous-estimé, papa David. Nzamba lokotiye. Oui, mais c'est ça qui force à David. David était reconnaissant auprès de Dieu. David activait, ça dit, sa bénédiction. David faisait des sacrifices auprès de Dieu. Voilà pourquoi David était fort. Pourquoi? Parce qu'il était reconnaissant auprès de Dieu. Ça dit, et l'eau que ça, que l'élo. Bananzambe mingba kwa vivre la bénédiction te ezali manque aussi ya reconnaissance na bango et pas na nzambe. Voilà. Tozana makambo zo leka mingi. Est-ce que vous êtes obligé ba benga binoka ba daddy tout le temps? Bon, daddy c'est en anglais non? Bon, daddy ça papa hein? Papa parce que toza ba père spirituel à katia église. Lelo ozali pasteur okoki kokende kotala pe mondimi moko ya mwasi. Oyo yebani na couple wana mwasi atika na ndako mobali ake musala okepo ke note ya na sima oye na ndenge na yo ote ya mobali na yebite koleka na ndako wana potea botika la yo na ser na ndako bino mibale te soki eza na deux volets na répondre.
Premièrement, ce baza couple, il faut qu'il y ait temps mobali azali. Deuxièmement, mais oyebi ke ba ndeko no muso ba pasteur baki na banda kwa batu mobali ake musala ezala kwa Michel Kombe ake musala mama tika na ndaku yo po ebi rendez-vous na teke pasteur aoleka mais basambi reke pa na yo mais pasteur ayaki oyo kikaka el Michel aozonga mama zo yebisa yeke en tout cas papa azalaki awa a dadi aleka ki akaki est-ce que boye ba ake shoka kabiso koya na ndaku na nga nazate nga nazate pe ba passer de belle baseli ba dégâts na maman kamwana azoya na ndako bandimi ya basi en plus pour ni frère journal na sala kati journal nga repo ou bien jour la Michel ya repo pour ni ba passer bin oko ya te ote ya ensemble est-ce que bo ba maté ya kalezala ki bazote ya mutu ndenge ni na okende lola mais lelo ezaka kindoki na Afrique bo noté ya biso nazo mona voyage pour na yo voyage en kasina poto après sikoto yesu na poto to la libino na église nazo mona libala pour na yo frère abali lobi ba bengani lobi le suskuna omoni ke bozo kanga batu bandoki presque partout ba maté ya na bino ezo panza ba église na bino même wa na poto ezo panza ba foyer ya batu ba mabali ezo panza na batu tout bozo kanga pourquoi bo prêcher toujours kindoki na ba église tout le temps est-ce que bo ba maté ya kalezala ki bazote ya mutu ndenge ni na okende lola mais lelo ezaka kindoki na Afrique bo noté ya biso nazo mona voyage pour na yo voyage en kasina poto après sikoto yesu na poto to la libino na église nazo mona libala pour na yo frère abali lobi ba bengani lobi le suskuna omoni ke bozo kanga batu bandoki presque partout ba maté ya na bino ezo panza ba église na bino même wa na poto ezo panza ba foyer ya batu ba mabali ezo panza na batu tout bozo kanga pourquoi bo prêcher toujours kindoki na ba église tout le temps bali na bango ba yeba eza mabe donc il faut arrêter pourquoi basi na biso to ti basi en général biso bandimi ngana mondimi non pourquoi basi na biso ba yokela mingi bino eza par rapport à considération et puis il y a respect au bapé sabiso. Respect on koleka na ngam na balaye. Bon, et ça par rapport il y a écriture. Bilobi que les hommes de Dieu méritent double honneur. C'est peut-être par rapport il y a considération. Si go na bino na vanda wana question qui manga. Na bino na papa ya mwasi. Na papa ya mobali. Nani oyo bakopesa respect mingi. Papa David. Non, papa ya moi papa David. Comment je peux dire? Tout ça, couple moko boy. Non, on va pas Michel Kombe. Couple Michel. Bazana problème. Ce que bazana problème, au mona muta benga mwasi. Mwasi benga mingi ba pasteur, ba benga mingi bino. Papa zo salanga boye, papa zo ngaki retard, papa bino pe ba pasteur boyo ke la mingi bango, ba maman. Biso to akana ba faute. Sikoyo, yo lobi ke bozo mériter double respect wana. Selon Bible ndenge lobi. Pour la nini était moi si à Michel à cause de téléphone à benga papa ya Michel bien papa ya papa nous abouti est propre il faut benga pasteur daddy. Bon déjà papa David la Bible dit ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Déjà au monde monde eza na ba réalité tellement ébélé au monde monde la spiritualité papa David il faut zala na kati pour comprendre certaines choses. Mutu mususu akobenga ba parents ya mobali na yete par rapport à ba raison XY. Et na maka mususu elekana ba couple eza ba mauvaise influence moko satanique diabolique. Sikoyo mutu yaza trop spirituel na problème moko koleka na couple ole alobango tamsu na famille ya mobali to na famille ya mwasi ako souhaiter aloba na pasteur pourquoi pasteur papa David nazo ngane loko et bien pourquoi basi to ba fidèle mingi ba se confier à biso parce que tout a na responsabilité moko makasi parce que ba to ba confier ka ba problème que bo prier bo sala bo ezabiso sikoyo muto yo aza enseigner muto yo a comprendre makambo ebele ya pe muto zo pe sabino porte ya ouverture pour na sala ba dégâts ebele te kuna oyebi lelo ke ba pasteur ebele ba sali ba dégâts na ba couple ba te bien sûr lelo ba mibali musu ba se retrouver na ba prison atindika ki mwasi pasteur a bise benga police ba bombi ndeko mwasi wana komi mwasi a pasteur oyebi ke ba pasteur bino bo sali ma ba dégâts ebele na ba famille batu. Ouais, voilà naebi. Ouais. Ok, d'accord.
un pasteur akoki ko kende musala normal ndenge na yebo na musala. Est-ce que passer des fois sala ou bien passer des fois vanda azela biso to ke salela ye chaque dimanche to ya ka chele ma bonza na panier. Est-ce que un pasteur akoki musala ou pas? Bien sûr, ngamoko naza témoignage, moi je travaille. Mais pourquoi bande kono musu bali ko salati? Bon, cela dépend ya mutu na mutu. Musu alobi ke place au salaka, place au lia selon Bible. Na ebité écriture ba combien wapi ke pasteur akoki musalati? Déjà, ndeti apôtre Paul, apôtre des nations. Azaï kotonga batante, non? Aousa batante. Et Bible le dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est-à-dire, moutoufa kende moussala. Et sauf que, ils en appellent, il y a temps plein. On zamba bengi moutoupo à se concentrer. Mais wana vraiment, il faut, ils appellent yanzambe na temps plein. Mutu ake musala te po vanda pona ko veiller na ba brebi. Ça dit wana ba ko zo soin na ye pona ko sala o ba ko sala ko lesa ye ba di makamwa wana. Mais dim cela ne veut pas dire que si le pasteur travaille, on peut pas le donner la dîme et ba on peut se dîme. Maintenant, deuxième appel, ils appellent mon co partiel. Ça dit o mutu azoya ko travailler et puis azana makamuso ko sala. Ça dit awa likambo ko sala ya ba pasteur pasteur akokendo sala lokola mutu nyonso parce que oza na famille oza na makambo ebele o ezo senga na yo o sala po okoka ko s'occuper na famille na yo. Donc voilà lelo phénomène mo ezo leka na ba couple na vandi wana parce que dossier ba couple mingi vande pas mino ba pasteur lelo na poto mona mwasi na mobali ba vandi na bango famille ya mwasi bazwi mbonga mobali te mais ba yokani bango mibale ba kepe na mairie le kope mundela yebine bisote ba balani balati ba alliance sans famille ya mobali et famille ya mwasi bali ya mbongo bali eta un cas ya garçon ate ils belé ba couple mingi to mona poto awa eza ba couple suka na mairie mais na famille ya mwasi ba ibika yaya avandaka na intel mais bango ba balana risque na ko za nini soki dot famille moi c'est pas les dots question vous akitoko vraiment. Merci papa David. Vraiment na sepela no mingi na jar no ya ko sa émission ozana na ba question moko eza édifiant et puis bénéfique pour na bato bazolanda. Alors pour na mambo lobi papa David na profiter koloba que ezali très dangereux na mutu à vivre na fornication. Ça dit pour nanga beaucoup qui na mairie bolati alliance. Mère à bénir bino selon la loi et tout. Mais sur le plan de la famille, c'est-à-dire d'autres wana est nul, pardon, mariage wana est nul parce que ba parents ya moi si bazu l'autre côté. Alors, papa David d'autres est rachat. D'autres est rachat. Au monde na kati ya Bible, hein? Abraham atindi mutumoko na kombo ya Eliazar de Damas, ou azalaki ancien serviteur ne na kati ya ndako. Habita la kende na mboka nanga, kende ko luka mwasi moko po na mwana nanga. Hein? Mwasi oyo nzamba bongisi po na mwana nanga Isaac. Patindi na famille, metango akei apesi ye dot. Apesi ye biloko nyonso po akende ko bala mwasi na kati ya famille na ye po na mwana ye. C'est-à-dire ba couple nyonso oyo ba vivre ka samba payer dot. Premièrement bazo vivre na fornication. Eza ba mariage moko eza conité auprès du Seigneur. Premièrement, vous en a péché. Deuxièmement, soyez bokenda enfer. Bien sûr. Mais si vous avez bongo bana oyo, bano bango bazobota on a risque zani na bano ba yazobota. Risque ça que bana ba botami hors le mariage. C'est-à-dire raison pour laquelle au monde a lelo ba problème eza mingi spirituel. Papa David, au même ba maladie mususu. Comment dirais-je? Ba fausse couche mingi. Ba avortement mingi. Ba maladie mingi, ba problème mingi oyo lelo ekomi. Moko ya ba raison oyo e aturaka ba malheur ezali manque ya ko payer dîme. Papa David, oyeb sangate yo o boti bana na yo.
ya basi obandi olesa bango otangisi bango osali bozongisi boye lobi mutu moko azwi yo fele ata soko modire yete que okobonga te mais le fait que ozo mirimire c'est ça la malédiction ngana bi mutu moko akufa moi si ya pasteur basale loko yo lobi bake na mairie ba bénir bango balati alliance na poko basali fête munene or na famille ba pesa ki dot te après 2 mois ya mariage moi si wana akufa mobali atika la veuve d'autres ba ke dot ezana pouvoir dot yana pouvoir donc ceux qui ont payé dot aux a pouvoir même matalika moko aux a droit ya koloba parce que ils a rachat ou racheter moi si na famille na ye d'accord voilà to so comme on a besoin so to au moins 10 minutes après prédication on a avant de clôturer la biso ceux qui ont l'un de sa biso nalinga ki to mais papa David to lobiti naza na campagne on est na koma awa papa là naza na musala mieux c'est ça noté OK na koma awa gloire à Dieu nalinga ki to zwa na otanga Bible na mukanda ya Jean c'est un message que Dieu m'avait donné hein papa David oui bi que biso nyonso toza ba créature ya nzambe biso to ba na nzambe te oui bien non oui bien OK Jean chapitre n'entend à 2 versets Jean chapitre 16 verset 3 Jean chapitre 3 pardon Jean chapitre 3 oui Jean chapitre 3 verset numéro 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième verset. Deuxième verset, ça dit toujours dans Jean chapitre 3, on entend verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Papa David, ni Bible l'ungolo banabiso. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais pendant 2-3 minutes de vous parler de quelque chose d'important. Alors, Bible ezotal sabiso ke nzamba lingi mokili. Alingi mokili apesi mwana na ye moko. Afin que mutu nyonso oya kokuruar na ye akufa te mais azwa bomo inaseko. Pourquoi? Parce que biso nyonso toza ba créature ya nzambe mais biso nyonso to abana na nzambe te. Alors mwana na nzambe ba koma kango na corruption te. Ba koma kango c'est-à-dire na nzela ya relation moko te ya mutu moko boye ya pire vieux ya pire petit. Mais mwana na nzambe ba koma kango au moyen de la foi. Il faut que mutu a croire d'abord na Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que après cette vie, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore une autre vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Alors, pour mutu azwa la vie éternelle, azana posa ya ko croire na Christ comme Seigneur et Sauveur. Yango na Jean 3 toujours verset 6 bilobi, ce qui est né de la chair est chair. Muto ya botami na musuni aza musuni. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire Dieu a besoin de donner la vie éternelle à toutes ces personnes qui croiront en lui. C'est-à-dire la vie éternelle, nous avons 2 sortes de vie éternelle. Première sorte, bien-aimé, première sorte zali koleksa vie éternelle na présence ya Nzambe. C'est-à-dire mutu alekisi vie éternelle na ye na présence ya Nzambe. C'est-à-dire kuna mutu aza ko glorifier, mutu aza ko adorer, mutu azali bien na présence ya Nzambe. C'est-à-dire vine mobimba azo leksango ka na présence ya Nzambe na komisa Nzambe. Et deuxième sorte zali sa vie éternelle dans la présence du diable ou dans l'enfer. Parce que l'enfer existe. Pourquoi je parle de donner la vie en Jésus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont penchés dans la magie, dans la sorcellerie, dans la pédophilie, dans beaucoup de choses. Or, l'Éternel Dieu revient bientôt. Dieu m'a donné le message de dire à toutes ces personnes qui me suivent qu'il revient bientôt. Bien-aimé, à quoi sert d'un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme?
C'est-à-dire, il est temps de croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'enfer existe. Mais bien aimé, écoutez, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Surtout, il faut croire en Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner la fétiche, d'abandonner tout ce que nous voyons. Nous tous, nous croyons en Christ comme Seigneur et Sauveur pour nous donner la vie éternelle. Amen. Amen. Bisous béni. Amen. Na pourquoi y lelo vraiment. Aux un événement nous nous préparé na Congo. Oui. Exact. Et ça les 18 au 20 juillet 2025. Oui. Ya suka na mulolo. Oui. Et ça juillet. Et ça juillet. Juillet na cause à la petite. Et vous avez bien ma casse papa David. Cause à na kai petit. Ah na cause à la peine. Moni maman Laura Ozala. Et maman Laura Ozala. Na papa José Nzita. Ouh là là, au sangi si ba mi balé. Ba mi balé. Et ça me événement. Et Ozala wapi? Et ça na commune ya Bumbu. Na Birmanie entre Souvenir na Masengi na katikati wana. D'accord. Donc bana na nzambe bazala mukolo wana. Et ça ka journée moko? Et ça 3 jours. 3 jours. Le 18, le 19, le 20. Voilà. Tu retenu ni un message à l'homme de Dieu. Vraiment, il est temps. Pourquoi déjà cet événement? Donc, il y a vraiment un message dans ça. Il y a un moment que nous avons un message. Nous avons une lampe. Nous avons éclairé mon kili. Et au moment où nous avons une lampe, nous avons notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Namoni azo tombola drapeau ya RDC. Déjà n'engena profité dans 4 messages il y a président de la République. Mais n'engena pas ça moko. Mais les 3 autres, si j'aurai l'occasion, nakoy collègue ça message wana eza très important papa David pour le président Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo. Azotala. Ouais. Donc, quand nous avons la kisinga, papienga lampe pour éclairer Mukili. Na moniye azo tombola drapeau RDC. Mais tant qu'on tombola drapeau RDC, ils allaient avec beaucoup de difficultés. Alors, ils ont beaucoup battu belé, parce qu'ils ont étouffé pour drapeau wane tombo maté. Mais à ça qui quand même effort. Azo tombola yango na force a transpirer qui tellement yenyonso ti a tomboli drapeau wana. C'est là où nzambo apesa nga message a epsinga binanga ke moment ekoki na kende na Congo pour na parler sur le temps de la visitation. Donc awa thème ezali la visitation divine. C'est-à-dire moment ekoki o nzambe alingi a visiter Congo. Yango nazo kende pona côté ya Sango Malamu na campagne autour sur la visitation divine. C'est que quand mon colonie n'est vraiment dans l'émission comme na biso na suka, na profité kana question comme aux autres qui nous visiter Congo, mais quand mon colonie to monde vraiment que message a boyé lieu pour na est à Congo. Message à est à Congo bozo ka message te ya net que guerre e kata na mois boy na jour bo na air boy ba Rwanda ba onyo so ba okima kuna e yaka vumate nzabe makuna a visiter abino na ngote vraiment. Non, nzambe a visité bandeko bazo souffrir makasi côté wana na bitumba. Déjà pour na est déjà tout sambela ponango. Alors pour na message ils ont dépendre na ni prophète ni évangéliste ni docteur ni na mutumogo. Ils ont dépendre na nzambe. Déjà tangu nazo ba ketan il y a visitation. C'est-à-dire, Dieu peut visiter l'Est. Je peux prêcher à Kinshasa, mais Dieu peut visiter tout l'étendue du Congo. Ce qui veut dire que tu sambelaka pona Congo, tu sambelaka pona mboka na biso, mais pona message ya Est, ils ont dépendre de Nangate. Ils dépendent de na prophète, mais ils dépendent de Nzambe ou ya bengi mutu a pesier message pona orientation moko pona peuple bazana mboka ya bazana kati ya Est. Oyebi banda nazo sa na émission tikana émission loko ezofanda na motema ozavuma l'homme de Dieu. Amen. Merci papa David. Na yamba ba pasteur ndenge na ndenge. Merci papa David. Na yamba pe ba pasteur depuis Afrique ndenge na ndenge. Mais so muta vandi en face nanga. Ata na côté ya noté. Na senti que lo moko eza awa. Amen. Pour na vanda kana bandoki.
nafandaka na bato normal nafandaka parce que ça c'est télévision mutu mususu avandinga na moni makambo aye koloba mais nga moko na sentir retour mo ezozonga gloire au Seigneur oza homme dédié 2025 ya ekeliboso amen pona yo onga na moni vraiment nzambe apambola yo ce qui n'a touché bible na yo nana besoin de la porte mo nana besoin vraiment na yamba mukunza mboka awa na 2025 awa les gens ont agité à l'écapé dans la télévision. Mais na biso na touché Bible na yo et ko salama. Amen. Mais avant de toucher ce yango, Bible lobby Bible lobby c'est Dieu qui crée en nous de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Mais avant de toucher ce yo, Bible les a livre. Tout ce qui est écrit noir sur blanc, il y a l'esprit et la vie. Mais l'ingaki est loko yo, loko les loko nzamba matina mutema na yo. Soko koki ko répéter après na osimbi sayango. C'est alors que au vivre manifestation moko katina yo. Apocalypse chapitre 3 verset 20 la loi déclare je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre son cœur, je rentrerai, je soupierai lui avec moi, moi avec lui. Ça dit porte au Bible zolobela eza porte yo to côté à la raté na bandako mais porte on eza motema. Papa David, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? Bien sûr. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu pour nous sauver? Bien sûr. Est-ce que na pourquoi lelo journal lelo ozondima que Christ akobanda histoire moko ya sika na vina yo? Naïb. Soko kokanga misu malgré toi une émission pendant quelques secondes olobi nkolo Yesu na yambi yo lelo na motema nanga lokola nkolo pe mobikisi kota na vi nanga lokola maître pe roi bando diriger vi nanga ko banda lelo ti mokolo ko zonga au nom de Jésus. Papa David, Bible na pesio lelo oza journaliste pour présenter des missions plusieurs sortes. Mais lelo na pesio Bible oyo lobi otea sango malam. Que le Dieu qui m'utilise, qu'il soit avec toi. Et que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci na bande ko botali biso presque mingi. Merci na papa, tout tika papa le azonga Lyon, na dit que bokoza lisusu na beso na ye. Nga na bi émission le kitoko. Pesa biso ba commentaire kitoko. To bingisa ile susu aya na rendez-vous. Kimia na mabota na bino. Merci Michel Kombe. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.